Balanda émission loboko ya mama na Canal Congo TV mbote na bino esengo pesai na ndenge tokuta na bino lisusu na mokolo malelo na rendez-vous na biso oyo to lakisa bino ba spécialité na oyo etali loboko to tali loboko etali mamba etali cuisine makambo etali damage makambo etali kolia. Donc il y a un rendez-vous ya otokuta na biso na bino penza na ba spécialité ngape na koloba na ngingite to kende pas invité na biso to mobenga na biso mokolo malelo ye moko ako se présenter pe akoyebisa biso nini penza abongise libiso biso na bino balandi ya lobe miso loboko ya mama na kati na Canal Congo TV to ko pousa ne pas wapi invité na biso azwami a se présenter pa yebisa biso lelo to ko lia nini na loboko ya mama tenayo o se présenter na balandi ya Canal Congo TV na émission loboko ya mama kombo naona ni pe to ko lia nini na loboko ya mama mbote mama journaliste kombo nanga mama Sylvie Tela le na ye na loboko ya mama na présenter spécialité nanga o na kosala lelo to ko lia nini na mokolo malelo to ko lia mbinzo na mayebo na mbisa kokauka ya solo to landi madame Sylvie nga yebisi biso to tikele ningi to lobaka à vous le plateau. Mbote mingi balandi ya Canal Congo TV. Leo na ko yakisa bino spécialité na biso africaine. Toza na mbinzo na biso, to sombaki mbinzo na biso, to sokola kina mbinzo, to poni na mbinzo, to poni mbinzo to sokoli yango po mbinzo zalaka na basalite nango, ezalaka pe na makala o ndenge batumbela kango, to ko sokola ngo na to sokoli yango na 2 ou 3 fois. To sokoli yango to tiango na mai to tie mai wana mwa mungwa po mungwa ekota na mbinzo so to silisi ko sokola mbinzo na biso tikango na mai pendant même 1 heure ou 1 heure 30 po ekota mungwa bepe elemba avant na to lamba yango wana toza ko bongisa litungulu na biso to ko tia na toza ko kata litungulu na biso na biso na huile oyo tokotia mbinzo na biso d'abord tokobana na mbinzo totie na litungulu oyo toremake ke litungulu na biso eke nango na kobela mbinzo na biso aussi to sokola ki bien kaka na mai nango ya mungo wana potesa mwa mungo na biloko to soki yango na mbinzo wana toke ko balola mbinzo na biso wana totika ka huile na litungulu na mbinzo na biso po mbinzo na biso emeka kopesa solo ya malamu na kati ya litungulu wana kaka na huile nango na litungulu totie na mai na mbinzo na biso te toza kobalola po ezika te na se tozwi mbisi na biso ya kokauka tobongisaki mpe mbisi na biso ya kokauka yango oyo na kati ya mbinzo
Mbisa kokauka fo kosokolaka yango bien mpo na kati ezalaka na banyama kotisaka yango mpenza mai ntina motu nango banyama wana babima basi retrouve na biloko na biso tokolia te. Totie mbisa kokauka na biso na kati ya mbinzo oyo totiaki tobaloli mbinzo na mbisa kokauka. Wana pena totie kaka biloko na biso mai te ezo évoluer kaka na huile matungulu mbisi na biso ya kokauka ezokata yango même en rondelle kati poivron na ingisi lilia na biso mbinzo na biso. Wana sote déjà mbisi ya kokauka totie yango mpe déjà poivron. Wana là tu soutiens poivron na biso na mpe totie kaka mai te système tona kaka kogrine sa kokauka na poivron totie na kati na litungulu. Voilà, tu remarques déjà que mbinzo na biso ameli déjà huile oyo ke mbinzo ali tout na huile te to bani ko remarque mocha chwa donc huile na kati ya mbinzo si ameli déjà huile na enions abimisaki mwa mai na yo to vandiselaki yango pe esili tokei na kokitisa mbinzo na biso. Wana toke kotia nzungu na biso lisusu na moto tozongisi nzungu na biso lisusu na moto tozwi mafuta na biso toza kotia yango totie mafuta na biso susu ndambu na moto mpona kokontinue kolamba kaka mayebo na biso na mbinzo na mbisa kokauka. Totie mafuta na biso na moto wana toke kotia na huile na biso tiaki na moto totie matungulu totia sauce na biso oyo tokolambela mayebo na biso na mbinzo. Totie matungulu totie ai na biso natie kaka ya mobimba po ntango ekolemba na huile na kofina na ngai yango ekopanzala nango na biloko. Toke kotia ndembi
wana totie ndembi na biso totia tomate na biso ya mbuma wana totie déjà sauce na biso tomona ezali kotoka tokoki kozwa pâte d'arachide na biso to mwamba tozopanza mwamba na biso tozwi mwa mai na biso yango oyo totie mwa mai moke mpona kosangisa nguba na biso mwamba na sauce oyo tosala tie mai yango ezikaka facilement po koningisaka tout moment wana ti tosali sauce na biso tosangisi déjà sauce na biso na mwamba tokoki kozwa matoi na biso sauce na biso ya mwamba na litungulu na tomate ya mbuma ndembi na céleri tokoki kozwa mungwa na biso mungwa nano kaka moke po biloko na biso mayebo matoi mbinzo na biso totiaki yango mungwa totie mungwa na biso tokoki kozwa mbinzo na biso oyo esi togrillaki déjà na mbisi ya kokauka na poivron tosangisi yango ensemble wana tokei na etape na biso ya suka oyo ya kosangisa mbinzo na biso toza kosangisa yango aubergine na biso tokati likolo ya biloko na biso etape oyo tokomi totie mai mpona kosangisa mayebo na biso na mbisi ya kokauka na mbinzo totie mai finiki biloko na biso tokotika yango pendant même 30 minutes po ebela tokesankana ensemble ebela wana toke kobaola biloko na biso kotala ata mosusu tofini yango tokomi presque à la fin tolobaki 30 minutes tokomi presque na 30 minutes ya lubu na biso tofongola na nzungu tokende kotia nzungu na biso totala elubu na biso tosalaki yango oyo
omoni ke mungu na biso ekoki nzungu na biso ebeli tokokitisa yango po tobongisa mesa po tolia. Balande émission loboko ya mama na Canal Congo TV to bandaki na bino penda na esengo nyonso to landi penza madame Sylvie Tela ndenge la kisibiso lubu ya lelo mingi na Kinshasa ba yango 3 pièces ndenge ala na ba détail nyonso ndenge la kisibiso tito kompia na suka ndeto zonge pa na ye madame Sylvie moi briefing ya recette ya lelo kotaki nini tito koma na etapa suka recette na biso ya lelo to sala kezali mbinzo na mbisa kokauka na mayebo o babengi 3 pièces toyaki na mbinzo na biso toyaki na mayebo na biso toyaki na mwamba na biso huile tomate ndembi poivron aubergine na mungwa yango nde esali biloko na biso oyo tolambi lelo. Mwambote kozala bien na bato balanda biso na Canal Congo TV. Na pesi mbote na balandi nyonso ya Canal Congo TV. Na pesi na mbote boso na yo moko mama journaliste pe na esika o bayambi biso na famille welo esika to ekosala elubu na biso. Na pesi mbote na molonga nina nga papa Jean Matuvangwa na famille papa Ntelankande esika za kuna na Brazzaville so bakolanda biso mbote na bango mingi na bandeko nyonso ba connaissance nyonso bayebi ngai na pesi bango mbongo ba abonné na biso nyonso boye ko s'abonner belé na Congo Canal Congo TV na loboko ya mama po be lubu ezali ebele bo s'abonner boko sepela. Merci mingi to sengi invité na biso hier po to tina ba impression invité na biso to kotuna on attendait invité na biso azali ko déguster recette na biso ya mokolo lelo en tout cas tozali kopesa mbote na balandi openda bazali fidèle na Canal Congo TV surtout na émission loboko ya mama mbote na mama Enoiri kuna na Paris mama Florence Mongombe mama Edwige Ifaso mama Christelle Inemi couple Toxen te kasala na Londres tobosani pete mama Olga na Belgique mama Tantina papa Beken na Londres bino non bozali tellement ébélé en tout cas si je me mets vraiment ya ko citer kombo ya mutu moko bozali bino non en tout cas bozala toujours branché s'abonner na Canal Congo TV o ezali penda eratara nango te toko tout invité na biso o azali ko déguster recette na biso na mokolo malelo mbote papa mbote mama journaliste tento tout impression na recette ya mokolo malelo na loboko ya mama yo mto meki yango ezali ndenge nini impression za malamu nasi nalia 3 pièces ne babenga yango mais ya lelo eza na mwa particularité par rapport à ba recette mususu naliaka même na goût nango même vous allez sentir que c'est comme si balambeli yango d'une façon un peu spéciale quoi. Donc vraiment félicitations à Mutalambi et bonne chance dans l'émission. Merci beaucoup. Mambote kozala bien na batwaza basa na pesi mbote na madame mon épouse Mampuya Pélagie et to pesi bandeko sika bazolanda biso na France na maman Fifi Nkuka et na Londres papa Tekasala na mwasi na maman Christelle. Et puis, na France, le sous papa Terence, Baza Ebele, Mbote na Bino, na Kinshasa, Topesi Bino Mbote papa Léon, Fois Kwingi, na France, na Mwasi Nae, Topesi Bino Mbote Mingi. Merci. Voilà, to comme la souka ya émission à biso na mokolo lelo. Merci na sima na caméra to travailler qui na page mananga to bo sanité ye moko mama honorable maman Ginette Samba maman honorable côté ozali to peso mbote ebele. Merci na équipe nyos tout o sala ke bolanda biso na ndenge sengeli kuna na régie finale Kiro to bo sanité Enoch to bo sanité en tout cas batnyos tout ya Canal Congo TV en tout cas bino nyos tout to peso bino mbote. Merci na attention na bino to kuta na ba bilubu bezali koya. Merci. Bye.